Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda ndenge nini gouvernement ya mboka na biso ya RDC ndenge ezali kosala mosala ya malonga momoni ndenge bauti korefule ba to oyo bazalaki na situation irrégulière kati na mboka na biso wana nyonso tu mpona kolakisa ete gouvernement mpenza ezali kosala mpe Joseph Kabila beti loboko likolo ya mesa mpe makambo ezali kotambola yango ete tozali koloba ete bandeko babolingo mboka na biso malembe tokokoma esika oyo tozali kolingela ekoma oyo nyonso tu tozali komona lelo bamakelele oyo tozali koyoka de gauche à droite ezali nde badistraction ya monguna mpo ete esika likambo ya malamu ntango elingaka esalama bato kaka oyo balobaka bazangaka te bandeko ezali lokola babeti ndembo ntango babeti ndembo bazalaka na kati na terrain okomona soki baza kobeta ndembo bato oyo bazalaka koya kotala ndembo okomona mosusu joueur wana boye ifale kutinga sala boye soki nga na place na ye ifale nasala boye mais ntango bakozwa moto azali kolobalobake ifale nga nasala boye ntango bakotia akomi na kati bokomona mpe moto wana akomi komela pema mpe akomi kopesapesa baraison ndenge moko mpe na ba opposant congolais ndenge tozali komona bango libanda bandeko bazalaki na kati na terrain 32 ans bameli pema basali eloko te lelo bakomi badonneur de leçon bandeko tozwa mayele toyeba banani yango oyo tokopesa confiance na banani bakoki kopesa confiance te bandeko stratégie oyo biso tozalaki koyebisa bino oyo bakonzi ya deuxième république bazalaki na yango ya kolobaka ete bino bozali kolinga ete bopona bajeune bazali na expérience te il faut kopona bato baza na expérience toza kokende koluka kaka bato basi basala bakombo bavielu wana nde tobandaki kokende kolukaluka yango na bandeko toyei komona ete tosali expérience monene epai ya le rais Joseph Kabila Kabange mpona nini expérience monene tozwi yango parce que toyei komona ete ntango banomaki Joseph Kabila ntango bapesaki ye kiti ya bokonzi bandeko bato mingi bandimaki te mpe toyebi ndenge nini baopposant congolais ebele babandaki kolobawa Kongo ezali mboka monene eske ye akokoka na kati ya Kongo wana bamakambo eza kuna basekele minene bombana ye aza mwana moke akokoka bamosusu balobi ete topesi ye inane bamosusu adeza bangwanda le terminateur azoloba kutu topesi ye kaka 6 mois bandeko lelo ndenge Joseph Kabila akamwisa mokiliko bango moko bandimaka te bakamwaka tellement Joseph Kabila kimona meso amonisa bango bandima te bamoni mpenza ndenge balobaka 1000 étoiles kaka ya briske matata bavandi wana mpe batikali bazokamwa yango na baye kotala kaka te epai ya peti oyo soki tolobi kaka ete tokende na ye na ndenge ya makambo ya baélection ndenge peuple asi andimi ye na baevo asali ekosimba te tika toluka kaka batrouble yango namoni bakomi koluka batrouble boye bandimaki teke Joseph Kabila kokamwisa bango bandeko ti lelo bakamwaka mingi babela estoma mingi babela bamaladi ya kibeka mpo bandimaka te Joseph Kabila surprendre bato bandeko oyebi ko na mokili oyo yango tozali koyebisa bino bomikosaka te omoni ntango ya deuxième république bayelaka biso kaka système non il faut pas voter bajeune mpo ete bajeune baza na expérience te il faut koluka bato baza na expérience ntango mpe na ntango ya deuxième république biso toza kopesa kaka confiance na bato toza koloba ete bango nde bavielu topesa bango confiance mpo baza na expérience ntango toza koloba ete topesa bango bavoi mpo ete baza na expérience mboka mpe eza kokende kaka na kokufa nde ezalaki langage na bango mpona koluka ndenge nini ya komanipule peuple ya koyiba mpe ya kolia mais toyei koremarke ete depuis Joseph Kabila akoti na bokonzi mpe toyei koremarke bajeune mpe bakoki kosala eloko ya malonga na kati ya mboka na biso bandeko soki otali meme baministre mingi oyo Joseph Kabila atia na gouvernement na ye ya bajeune bamakambo bazali kosala eza kokamwisa oyo bamakambo oyo bavielu ya 32 ans bakokaki yango te
ezali kosalama ata ndenge bango balobaka basali nini banini wana ezali jalousie motema mabe mais yango na tolobaki bandeko il faut topesa sikoyo mpe confiance na bagene bomoni ndenge bato ya deuxième république babandaki kodistraire biso bandeko ntango babandaki koloba ete bino bozali kopesa confiance na bagene bango bayebi nini baza na expérience te bopesa confiance na bavielu tozo kopesa bango confiance dans l'entretemps bango bazali koyiba mbongo ya mboka mpe mboka ezali kokende na kokufa alors que ntango toyei kopesa confiance na bagene à partir ya Joseph Kabila toyei kocomprendre tosalaki erreur bandeko totika nanu langage toboyi te expérience mpe ezali nécessaire mais totika langage oyo bazali koloba ete bino bolingi kaka kopesa pouvoir na bagene boyebi teke bagene baza na expérience te mais bandeko bakoki mpe kopesa pouvoir na bagene baza kosala bino bato bolobi boza na expérience boza koya comme baconseiller mais botikelaki kaka bato ete bango te po ete baa na expérience te tomonaki ndenge boza kotourne ndenge bobomi mboka alors soki totikali kaka na langage oyo ke non ndenge ezali na moyen topesa bagene eza te po ete soki topesi bagene expérience eza te mais boyebisa biso bandeko ebongo bagene oyo batangi bakelasi na mboka na biso batangi politike ya mboka na biso donc bakozwa lisusu bokonzi na mboka te mpo nini topesa bagene te mpo bagene bazali na expérience te boza komona te makambo tozali koloba toza koyeba te lelo oyo Joseph Kabila jeune ya bagene tala bamakambo asali bandeko bamobutiste mingi oyo bazali ya na potoko basutuki bakamwe mpe nayebi ke ti bango moko ndenge bazalaka nako elekelaka bango bandimaka te bango kutu basepelaka mokolo batie Joseph Kabila babie aza na expérience te akala te tokozwa mboka mais ntango Joseph Kabila ye kobetela bango badada bandeko basutuki meme na ngwanda mutu bandeki koloba asimwa eza ebele bandeko esika ngwanda azalaka ko estoma oyo ndenge balobaka ete maladi ya kibeka mpenza ebeta ye tata andima te bandeko yango na mpenza ndenge toyei komona ete bagene ya mboka na biso ifo kopesa bango confiance ifo basala mpe po ete balokuta ya bato ndenge ezalaki wana ete tala boye na mboka na biso ifo topesa bango mpe chance papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Vraiment makambo outi koloba Mama Rosalie ezali sendenge wana mboka na biso vraiment ba décision o ekomi kozwama pe ndenge mboka ekomi kotambola vraiment ezali esengo mingi wana nyosu ezali kolekisa ete bakonzi ya mboka na biso vraiment baye ko comprendre eloko oyo bato mingi bazalaki ko comprendre te et surtout na tango deuxième république bandeko eloko pe ebomaki mboka na biso ba trafic d'influence yango nde bomaki mboka na biso surtout trafic d'influence wana ekotaki même surtout mingi pa ya ba libanais azalaki intouchable na tango ya ex-Zaïre mais lelo toye komona ete Joseph Kabila lakisi biso ba makambo ebele aye kolakisa biso ete non mwana ya Congo na kati ya mboka na ye azali na valeur po ete biso na idée na biso tozali komona mopaya nde azali na valeur na kati ya Congo alors que nzoka nde Joseph Kabila aye kolakisa bino te bino ba Congolais biso ba Congolais na kati ya mboka na biso toza na valeur alors que bato baza komi benga lelo bana mboka bango na 32 ans ba yelaka biso image ke ya kolakisa ete mopaya nde aza na valeur o ndenge to bandeko yebisa bino bandeko bino bosi bomona un ministre aza ko préféré ayiba mbongo ya bourse ya ba Congolais o baza kotanga na étranger kuna na Belgique ayiba mbongo na bango mais aza ko se vanter que non biso ba Congolais tozana bato tozali bato ya mawa bato tolingi bapaya babande koya ba Camerounais bazo kotanga na ba bourse na biso ba nani ba Sénégalais na ba bourse na biso ba Ivoirien na ba bourse na biso ba Rwandais ba Burundais aza ko se vanter devant une caméra aza koloba mais dans l'entretemps tant baza kotala histoire na ye moko azalaki na Belgique kuna comme conseiller ayibi mbongo ya ba
ya ba étudiant ya bourse ba étudiant nini ba étudiant congolais alors ba biso est-ce que mutabongo azam normal wana auto za kolobela nde ngwanda le terminator ya ngwana bandeko il faut to lingaka to yeba histoire ya mboka lelo batu mingi balingi kaka kolobela histoire ya mboka na ndenge ya makambo ya lokuta bazango mo il faut to lobela ka bana na biso bazali kobotama oh le passé ndenge nini makambo eleka ki po ete mboka na biso ekoma esika ezali lelo bato mingi bazali kosala kaka makelele tika basala okomona ba émission mosusu bakosala ta tina te oyo na kati ya Congo bazosala bazopesa bato bavaccin na bazopesa ngo po ekomisa mibali stérile bamakambo kaka ya lokuta na lokuta vérité eza kati na bango te yango na bandeko babolingo tozali koyebisa na bino ete tant oyo ezali moment moko il faut congolais nyonso tu ayeba eloko nini oyo alingi kosala mpona mboka na ye ba distraction de totika bandeko ba distraction na nde yango nde epesi biso ba makambo ebele il faut kosala attention bandeko parce que na mboka na biso lelo ba makambo oyo ezali koleka il faut tobetela quand même chef de l'état maboko makasi po ete ba makambo ezoleka lelo yango na omoni ete mitema likunia ya bato oyo baza kosepela te balingi ko transformer yango pona koloba nini ya sali nini na mboka kuna bato bazo kufa nzala tala bina bolingi bolakisa bato lelo ke na mboka Kongo bato baza kufa nzala bongo na tango ya deuxième république bandeko nani abosani souffrance tozalaki na yango bandeko nani ayebi yango te ndeko okomona olongwe njili tango mosusu mikonga po ya ti tango mosusu matete makolo zoniata yango ko oso toki bandeko tango ya deuxième république ezalaki mpenza somo oyo lelo bakomi ko ngwani tanga Mobutu kuta ezalaki tala omoni ko bokaka te mpe ata mwa soni bozoloba kaka ya tanga Mobutu kuta ezalaki bien so batuni bino botanga Mobutu azalaki bien eloko nini ya malamu Mobutu atiki unité nationale oui unité nationale toboyi te donc unité nationale wana kaka nde yango na botelemeli bongo sikoyo bato bakufa mpona basalaire na bango babanda kozwa te baproblème ndenge ezalaka na kati ya mboka bainstitution nyonso ya kokufa donc bino eloko kaka bozotelemela kaka unité nationale mais soki totali bien mpe lelo na kati ya Congo unité nationale wana ezali kocontinue eza kaka badésordre bino nde bozolingo kocreye bino bolobi ke Mobutu atika unité nationale po ete lelo boza ko se vanter po ete kolakisa ete bino nde bato ya unité nationale oui ezali malamu mais kaka bino moko bato bo se vantaka Mobutu atika unité nationale bino moko bokomi kolinga ete bokende kokotisa susu guerre na kati ya mboka wana bokomi meme kolinga kocreye barébellion kodivise meme babikolo na babikolo bata région boye bata région bokomi meme kolinga kotia basongisongi wana nyonso toyebi yango botika nde bamakambo bozali kosala po ete Joseph Kabila na minute oyo en tout cas bamakambo bazali kosala bandeko deux fois te ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete me bamakambo nini yango Joseph Kabila aza kosala bato oyo mpe balingi koloba mingi bandeko mpe nazali koyebisa na ndeko mwasi oyo asalaki intervention moko na Allemagne oyo tosalaki émission na ye ndeko mwasi wana na kombo ya Nicole mama Nicole namoni naokaki air moko lobi ete bon toyoki ke président na biso azosala elongo te banini mais mama Nicole na minute oyo nakosenga na yo te otala ba œuvre nini président Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kosala na mboka oyo bato oyo bazali kolinga kokache ba vérité oyo bazali kolinga te ebima libanda mpona kokosa bato komaske kolatisa bato kaka elongi ya ntango ya deuxième république ndenge nini bango baboma mboka mais mama Nicole mwana ya bundes nayebisi yo te Joseph Kabila asali mingi mais na minute oyo nakosenga na papa Botamba tiela biso ba œuvre ya Joseph Kabila ndenge nini azali kosala na kati na Congo bamona yango mpe mama Nicole amona po ete lokola lobi ete akenda mpe Kinshasa kala yebi te po ete amona ete bamakambo oyo ya bato babengi bakon mbata bazali bato ya lokuta bazali koyende kodistraire bato papa Botamba tiela biso ba image
pona mama Nicole pen bandeko mosusu bamona ndenge nini mosala oyo le rais Joseph Kabila Kabange pe na gouvernement na ye mobimba bazali kosala na kati na Congo. Ba image s'il vous plaît.